Omuyisu sika kwiza omumbiudi atilanga kange mukatumwa omumbiudi atilanga kange mukatumwa sigila sigila kundi omuiga mene sika kwiza kundi omukuba mene sika kwiza pam 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 ya kululwa kisa kuzulu engwe kwikila nara malongalongi momi papa dengena taki so ate nze mwana no senga ba guitariste ero ato taki na ba papa litanda ba papa nino ero webi nze mwana nkanda ndombe nkanda ndombe nkanda wansilu yelusele mbanza tokoka kuveni iwazola bankeka kemba pasinge wa Afrika wa bankanda mundatu baluze idyambwe etatange wafila vanza musala salukya kuse ewawe tangwa meifina mene tata sedia nkenda za kutata ungwila kwa mese en tout cas wana bante motori ma opena bibembe umule bobombi ntutu wana ba papa baza bango nyonso mulembi wila ngamase litungwena ngempasi kadi makutumena kama wila ngalindongi za maseko mulembi wila ngamase litumwena ngempasi kadi makutumena kama wila ngalindongi za maseko bubeti boka fukuye mwini betamu wakatu wangako mahubaiza mukutukula pasi tokota mukembwa dise umona twena evo baza ya ngana nidi akatumona munza nkemba zikala yetu donc c'est balobi bino batu boyokaka te boyokaka batata na bino te bozolia na bango bozala na bango mais boyebaka mokolo mosusu bakozala esu te donc chanson oyo ebande koannonce déjà départ ya bapapa mono inzambi ya zola ikulutani nanga mumvita zazo vavanza tatu ivangwa kyame kalendi salusundako salulu salanga ikina kilutanina kalukadiyangako lukasi zeno za zanzo bandiko balanzi ya menga makimbangu television biso bana tata kimbangu elongo na molobeli na ye mopandi sango tozo mibongo toujours na kati ya ambiance ya spécial 8 juillet esika wapi toye kokundola lisusu mabomba mi oyo biso na bino toti kolanda au travers papa Richard na kati ya kolimbola na ye na kati ya ba recherche na ye na kati ya bonzambe solo bongo ya papa Diangenda Kutima Joseph le baptiseur de l'église o lelo ngai na yo tozali kokumisa pamba te ya bongi na lokumo ba honneur nyonso ya mokolo mwa lelo solo tozali ko dédier yango epai na ye moko papa Diangenda Kutima Joseph solo bongo yango wana esepelisaki biso bandeko ya menga makimbango television elongo na mopandi sango chercheur bibliciste papa Richard to ye lisusu mokolo mwa lelo to kumisa ye kasi lelo na banzembo to tala dio ya flûtiste na alanga nzembo bino moko ba internaute nde bozali wana bino nde bozali na kati ya coaching donc ba coach
cotation zali na ngambo na bino bokotala na papa Richard na Momo Falon nani akobeta moninga lelo kasi masano ya bana nzambe papa Richard to yeli susu na mokolo molelo na kati ya menga makimbango télévision solo poto sepelisa mokili mobimba to lakisa na mokili ndenge nini biso to koleta kanzambe na biso ndenge nini to kokumisa ka epo ya bongi na lokumu les chants de joie les chants d'honneur en son honneur pambate ya bongi na lokumu po ya zali nzambe malobe zali boni pona animation ya mokolo molelo ya spécial 8 juillet la spécial 8 juillet mokolo molelo pour tenir biso rigueur vraiment banzembo musu ezalaka spécialement peut-être au papa dengue na ndolinga mingi voilà les chansons fétiches hein fétiche au trio alinga ya omi mais trio to ezana maloba te mais ezala banzembo ezalaki na maloba au papa dengue na zalaki soki telemi ando yembisa na o ando yemba mais na pesa no ndakisa neti moko andolinga mingi kuzulu dia pankembo soki papa akei ale paki kuzulu dia pankembo oyebi yango maloba na mona yebi te pankembo kembo wingi wenako obandi bala moko pa Richard to makamba c'est déjà un point baseli kolé ngai kuiza ombi udia tilanga wange mukato mwa spécial 8 juillet esengo ya menga makimbango télévision tonto kokumisaka nzambe uzulu dia pankembo kembo wingi wenako luto makamba chana omo Yesu sika kwiza omo miudia tilanga kange mukatomwa omo miudia tilanga kange mukatomwa sigila omo igamene sika kwiza kundi omo kubamene sika kwiza pasibu ya kululwa kisa kuzulu engwe kwikila fumalongolongi fumalongo papa Richard pardon ponika na bundi baloba parce que papa dengue na tanga zalaki soka kei atia yango donc eno za la danger juke ko sala so zalaki akei ake alléluia zabe nzemo ya ndolinga alléluia asmanu yemu ashki wana banzembo papa dengue na lingaki mais tellement ezali banzembo eza na kati ya balangue banini tout ça yango mona kaka voilà papa Richard déjà journaliste ozoko kimisa ngai mais cotation pe mais papa dengue na nzembo ndo linga mingi oyo ndo pesa mate mingi oyebi yango papa Richard toyoki banzembo na biso mingi ba cantiques inspirés parce qu'il faut signaler que les kimongistes ont de cantiques inspirés donc ban jene bakoyaka ko inspirer banzembo de travers ba to oyo papa tia bilembo po ete bako akozwaka banzembo to bengi notamment ba inspirer des chants papa Richard ekozana malamu mingi pamba te biso to ibete ba ili français mingi to ko kolisa bana na minoko ya français pamba te yango ezali ko faciliter communication kasi banzembo na biso ezali solo bongo na kikongo ekozala malamu mingi na simalo yembo moko to mibale olimboleli biso yango na lingala po ekoka ko tukwa ko yebela ngo parce que to yemba banzembo mingi na kikongo kasi to yebeli yango mozindo te kwa lokola ndeti sikila kwa kuyemfumu na ebite siki elingoloba telema esika oyo ko telema na pena na position ya bien po kono Yesu tanga koya voilà mokonzi asi abongami aza koya donc o sala angele donc tangola alima o mokonzi aza koya. Voilà papa Richard, dans la même occasion tu as profiter pour souhaiter ba bonne fête na bakimbangiste ya mokili mobimba et longo pe papa Richard na bae oyo ozo ki peut-être li bakuna ba émission ele kité ko pesa bango ba mbote loko to kutena spécial 8 juillet tozali ko kumisa ya biso nzambe pourquoi pas to pesa ba bonne fête ya 8 juillet na yemoko sa divinité tata Simon Kimbango kianga ni boussole du monde entier nzamba mpongo to lendo nzambe oyo ba koko na biso ba belelaki ba tata na biso ba beleli biso bana pe tozali ko continuer ko salela to bosani pete molonga ni na ye mama Sidonie lu moyenye de to pesi mama mbote mama na biso tika to yamba ba bonne fête na biso uti
na ngambo ya bana no ya Menga Makembango télévision maman Benza Anto ba bonne fête na bino maman Nana Vuvu maman Francine Kiangani ba mbote na bino ba papa na biso ba papa conseiller direct papa Mfumu Mbanza papa Rigen Kiangani papa Zakobitu Fuidi ba mbote na biso na bino ba tata na biso ba bonne fête bisika nyonso bozwami cabinet ya mokonzi nyonso ba mbote bisika bozwami ba mbuta nyonso ba collège likolo kuna nyonso ba ngudi zanganga banganga ya nzambe nyonso bato mayele ya bwanya ya lingomba to pesi bino ba mbote pourquoi pas to pesi pe représentant légal papa Sylvestre Alengi ya Villa Kinshasa to pesi ba mbote pe ba représentant ya mokili mobimba ya kimbongiste ba mbote bisika bozwami ba bonne fête papa Richard ba chanson fétiche ya papa Simon ya papa Fumwa Longo papa Diangenda Kotima Joseph kasozali kasi ambiance ya plateau te ko ba yo kankunga éviter vanzema makeza passe mais batu ba tenir biso rigueur te et yaki kaka bongo na Kikongo fitisa oyemba kaka fitisa alanga nzembo alanga nzembo mais to meka kaka neti nzembo mi papa Diangenda taki so ate nzembo wana ndo senga ba guitariste ero wana to taki na ba papa Litanda ba papa Nino ero wana oyebi nzembo wana nkanda ndombe Nkanda ndombe nkanda wansilu yelusele Mbanza tokoka kuveni Iwazola bankeka kemba Mpasinge wa Afrika wabankanda mundatu Okay Aluze idiambwe Sinwa kondwa nkembo mumatingu Mulembi kwikila Lulumbuke Kamba yelusele midyampa Yelusele minkilongo kwa vewakyo Wow sisidinzo ya vumina mjampo Bizidimbu mkumbwa mfumu kwa ngendo be Nkanda ndombeza ya kwa Nkembwano wasweka sentangwa ndamvulu Papa Richard na katana no ambiance ya nzembo oyo tokoki kozomwa kolimbola ngeye nkanda ndombeza ya nkembwano wa yasalaki oyo apesaki na tango wana siko azongisi yango okay donc nzembo tata Nzambe azaka lobaka ke apesaki donc 3 quarts ba mindeli okay pesaki bango 3 quarts mais sikoyo wana kozanga kaka kotosa biso nkanda ndombe nkanda wa libota ya elaka okay ye mutalinga yandiwa zola bateka kemba souffrance biso bayindo to omona ye ne mutalingaki bango basepela liboso ata tango ezawu ayaki wana o apesaki bon tina ngai damage tina ngai nateki droit nene sango eza ye moko volonté na ye ezalaki ndenze mone to loba bongo alingaki bango basepela bongo na suka biso nde to ya kosepela yandiwa zola bateka kemba enka Pasinge Afrika wabakanda mutatu Poyo za turaka Ngaluze idiambwe Sirwa kondwa Abito yebi likambu Likola kotiola Toya ozanga makamu Matingu kotiola Okay Sirwa kondwa nkembo mu matingu Mulembi kwikila Apo na kozanga kondima Lulubuka bimana bo tau bimana bo zoba wana ndima sika tukutikisa kutikisa votu zolele moyo wilanga bambwala akosangisa biso mala mototo sa bambwala oya kosangisa biso akosangisa biso Matondo mingi papa Richard kanda ndombe bateni biso rigete biso ba Richard ka ba flûtiste mais to bunda kaka papa Richard ba flûtiste bonga alanga nzembo seki mama dirigeante sika zala sa akopesa ngai punition pour vraiment falloir ngongo zo tikila te nzembo mingi mama na ba jejeki ba gaki ba nini omoni maloba na maloba eza pe moi to yebi maloba mais moi ba séquence donc ba to ba comprendre biso
bateni biso rigueur te yo kanga makaka na rythme wana bitolo kasi yimbi na kunga ko voilà dans la même occasion nous souhaitons bonne fête à papa Sunda Afonso elongo na maman Nina ba bonne fête papa Beken Jean-Paul Nsatu Zola elongo na molonga ni na ba mbote ba bonne fête bisika bozwami pourquoi pas tokenisi pe papa révérend Martin Manzanza elongo na maman Nicole bonne fête du 8 juillet révérend Poeto elongo na molonga ni na ba mbote bisika bozwami révérend Bois Makaliste elongo na maman ba mbote bisika bozwami papa Dodo Zola babi motu ya mayele motu etondani na verset biblique ya kainde papa Dodo Zola pamba teza ili kabo tata Kimbangu to kotutula yango to teka soko sala mosala pote kwa komo mimonisa esika ngona papa Jérès Zola pe bambote na elongo papa Richard nzembo nyonso zali kotoko dédié yango pa bandani na ngambo na yoko na dédié nzembo oyo epai ya bandeko na nga libota na ngai groupe ya Ntilulu Zase on la groupe na nga betela tolo Ntilulu Zase bana ya révélation Kimbangu na pesi bino pe mbote na Ntilulu Zase kuna mso na tangi bakomo nyonso na moni mama Abetini wayeko kwa na moni papa Jean Silousi le grand évangéliste Nathalie kuna na moni papa relation papa chéri mama Toto na moni mama Lisika na moni ba mama nanga bazali ebele kuna mama Fanny bazali kuna na tombeli bango na papa Kisolokele pe papa Eric na pesi bango mbote ba dédicace sika bazali papa Mobutu papa Baki ape yaye yango wana bonne fête du 8 juillet papa Bertolé pe to bosani ok bonne fête papa Guillaume elongo na mama Anina ba mona nzambi ba bonne fête du 8 juillet sika bozwami papa Richard na bonne papa papa Elohim parce que to travailler na bango papa Delou papa Akime papa Coach na pesi bango pe ba dédicace na bango mama voilà merci beaucoup papa Richard zali ko continuer toujours na kati ya ba ambiance ya ba chanson fétiche ya papa Diangenda Kontima Joseph papa Richard ozali répertoire et rafraîchir en mémoire tete mulembo zaya ngendo zaya la tuntu ando akwei katuka mumpila mpasi weti mwese swa munza mbadi kumakanda mankaka mavolanga kwa pema sumwe ngekanda ndo pevisidi ebila wasala ye wantete munganti wijiye tona muna mbadi kulwe mumindula inkila kwangwa siluzani ngendombe pasi wabaka luvuva muyeseva yezimbwala za zisu zindombe na de kadi wete zulu yikulu muka isalu tungu na tempe na nienza mintinu tantutumwa humanisi ingi bazezele muminu yebova kyantangu sendwa mitungi muminu kwikila kwakwe siluzandi ngendombe pasi wabaka luvuva muyesembe wala za isu zindombe na nene kati wete zulu ikulumuka Italu tungura tempera nienza mitinu katutuma tumanisi bingi bazezele muminu yevova antangu sendwa mitungi zaya kwa kuvongamba udikila kwande bafula dia bwala kimpwanza ye kimbwama kilu zangudi zeye kwa kundo na wafuila kwe papa oye tela mana kekete kusotu kandi mubivu kubyantangwei kundya mbote kwandi tweti kwenda kwani kubata dyane
kulumuka kanti bulembi visakyo sikia katula munza voilà tatoué ilongo tempelo nzwanzambi yamona tata yowani kya kulumuka kanti bulembi visakyo sikia katula munza voilà tatoué. Voilà, banzembo papa andolinga mingi. Bandeko balimbisa, o ba yebi bien, mais quand même ba comprendre. Isa yango, donc banzembo papa diangena ndoko linga mingi mingi. Voilà. Donc on a spécial dédicace. Oui. Oh! Donc papa diangenda andolinga arabe, donc ba comprendre. Ete mulembwa za yange ndombekiyu. Muntu papa denge na ndobi tuna muntu munda uta wapi muntu ando akwei katuka do ando linga muntu munda yeba sika uta wapi me muntu munda ngope pasika kati te tu wapi abisoke boko tosa likambo te kolongola ngo tokopesa ngo musu kilongo tempelo nzwanzami yamona tata yowani kya kulumuka kita wapi nakamba abi kanti bubendi visa kyo soboto sango te sikia katula munza ye soboto siti akolongola yango na bamvoila bango misato voilà tatu. OK. Spécial 8 juillet, spécial dédicace. Cette chanson elle est dédiée à maman nyonso ya kati ya plateforme na biso. Mateya ya ba maman tolobela maman mulu mateya batata wana tomoni bongo maman azoluka ou bonne fête du 8 juillet, maman Jeanne qui cite à bonne fête, maman Passi qui sangi, maman Kilunda Pierrette, pas très bonne fête, maman Bibi Longa, maman Angela Enfoso, qui mène à Libala, oye, maman Blésine Maïla mène, Brazzaville, oye, maman Majoli, maman Grâce, misère, vous allez bénéficier, na kiese ya papa, bozala malam, eska bozomi, ba très bonne fête, Nabino, maman Julie Malonda, Angola vie, viva, pourquoi pas, to bosa inte, yemoko, papa na biso, tozala ki na elongo ya koma kuna na ngambu, papa Shadrach, topesio, mbote, papa Richard, tozali kokoba na spécial, mais papa Richard, ba dédicace na yo. Mbote, omoni biso, topesa mbote, ba te belé, ton pesité, donc, da moi pasi. Voilà. Na pesi ba dédicace na ngai epa ya mama Chantal Nkenge, na mboka malili kuna. Na pesi mbote. Vraiment. Ne na lobaki mama waye kokwa, mama ni mama, donc na pesi mbote ya Betine. Kuna na mboka Almane, na pesi mbote. Bandeko nyonso papa Lucie évangéliste mbote na yo yango na Jean-C Lucie na mboka Angola mbote na yo mama Alpha Lukau wana bakoka tata kumpenda na pesi bino mbote mama Sylvie Kalambote bino nyonso bankalambote ba Sylvie ba mama Alpha bino nyonso famille Kalambote bino nyonso na pesi bino mbote pe libota na ngai moko na pesi bino mbote mama Maringi Tukulu libota Mobimba mama Foto Bibishe bango nyonso na pesi bino mbote James Mayaza na kati ya France l'incontournable flûtiste James Mayaza pe papa état-major Amalfi mbote na yo ba dédicace na yo ya le 8 juillet yango wana bonne fête esika bozali vraiment famille okieve na Malawi topesi bino ba mbote ba bonne fête du 8 juillet famille ya maman la reine oki kotala biso ba bonne fête du 8 juillet tata moni mosanto apambola ete makanisi wana ya koluka kotie lingomba na kati ya Malawi ekende liboso ezwa misisa papa Richard tozali kokoba spécial 8 juillet autre chanson fétiche ya papa Diangenda Kuntima Joseph. En tout cas bandeko bateni biso rigueur te bimi za ba koreke mbango papa Diangenda wana ndobeta nzembo wana na kozwa azui piano atie wana azo kobeta nzembo wana ndobeta ngo mingi baluka maloba nango ti maloba pe monana ki tout ça malgré mais biso to malobo to kochaka boteni biso rigueur te ata to inverse yango bino bolanda kaka be bolanda rythme bolanda kaka pe participer ma innovation na ye wamfila oye bien na bien tata mono ikivene oye binze mo ya na ba circonstances tata kimbango lingaki ya boma mokili papa denge na bisie limbisa na te ana na continue koteya OK tata mono ikivene musala salukia kuse
avocat ya yo. Ah bon, bah tout bah. Oui bien. Oui bien Papa Richard, ça n'entend pas non. Et tatange wa fila vanza. Comprendre ngala nganze mboto zo akagam likolo. Salukia kuse. Ewa wetangwa meifina mene tata sedia nkenda etatange wafila vanza musala salukia kuse ewa wetangwa meifina mene tata sedia nkenda za kutata ungwila kwa mese ewa wentangwa meifina mene tata sedia nkenda Papa Richard, t'as la profondeur ya likambo. Nkenda za kutata. Nkenda za kutata. Ungwila kwa mese. Ewa wentangwa meifina mene. Tata sedia nkenda. Ya kentangwe tata yalonga bana basi avonza yayo ifukiswa kiadi ubafwile. Papa Simon Kimanga nabo mamukili, je répète Vraiment Papa Dengenda a intercédé auprès de Papa Simon Kimanga. Ok, il a plaidé pour nous. Le paraclétos, l'avocat, a plaidé. Ok. Nzembo, Nzembo yo, ningi papa dengue nando yemba o mingi. Ok. Vraiment, ils ont une circonstance yo. Donc, yangwana na spécial 8 juillet, yangwana monaki, vraiment tika été tata Kimbangu a plaidé lisusu pour na biso na 8 juillet oyo pamba te na 70 ans total ki papa lobi masumu na bino nyonso na message ya papa na masumu na bino nyonso na tolisi yango ekei na balé boki na océan siko total uta 70 ans papa Kimbangu ya ko récupérer biso na 4e génération ezali nde ya biso ndenge nini yo tamboleli mabe oyo sali tika ete tata Molimo Santo akoba lisusu ko plaider pona yo ye mokonde azali alimbisa yo pote kwa ko zwa solo ko tambola na angele nde tokanisi bongo mama Natasha Masamu na elongo na papa ba très bonne fête na bino ya 8 juillet maman Nasha Mayimbi ba bonne fête maman Blésine Maïlamene maman Whitney Ntilulu ba mbote na bino maman Jeanne Lupemba papa Baudry Maunu Wazola Nzimbu elongo na libota na Mobimba ba très bonne fête du 8 juillet ba bonne fête na famille Ntima Mobimba na tata na ngai pourquoi papa na ba oui peut to kansaka bango tant peut to fêter 8 juillet bango peut bazali ko fêter non Papa Robagi naba au moment de dans encamp. Oh biloko aussi le biloko aussi là naba wepe ba odia. Voilà. Oh toto naba wepe ba roto. OK. Webili ka mama kasi za kita toto ngamise. Papa Simon Kimanga kenga na rebi ah. Tant total ka total boye pa papa fo mbanda ya kabi asolo na papa mbenda bi ko banga tina obimisila bino. Oh wana botonga na bango elongo. Pembeni. Eza ndoto te makambo na olobeza bo. Réalité voilà. Babimisi bango donc naba wei tozaka na bango elongo mais tamsu moyeto ba bango ezate tamsu ko sengo pe ko ngo yeba te o tata na ngai dans la même occasion le quoi na zuna ngai éclaircissement je pense à ma mère répond à ton âme merci kabo zoami très bonne fête à toi et aussi je me souviens de la chanson et papa Diangenda pas akolinga yango mingi mais c'est ça on a mona repesa ngai ndeti pas c'est mingi loba na bungi buke ngai Diangenda na jali ko mituna soki mawana na pesio gama be Papa Richard to bandela ngai Diangenda na jali ko mituna soki mawana ngai makosi late libota bainda na yaka ko bikisa kino lelo bijali ko ndimela te mo bokanga mise na misala ya mabe mibeko misala bomi oyoki
kotola ngai litikite bozoba ya mwindo ekosikiadi mutu aye le paracle po ya kosikola yo ozotola ye moindo napesi yo likolo ya pamba olingi te okangamise na bisengo ya mokili oyo yeba yango te bikosila kasi yo mwana na ngai ndimelanga okoka komona nkembo nalakaka nyonso bozali komona lelo sepamba biye bijali Tata Kimbangu. En tout cas, il faut dire merci à Papa Simon Kimbangu. Merci à toi, Père éternel. Merci beaucoup. En tout cas, voilà quand tu m'entends, mon père est bien. On me bombe tout. Voilà papa baza bango nyonso. OK. Mulembi wila ngamase. Nitungwena ngempasi kadima kutumena. Kama wila ngandongi za maseko. Mulembi wila ngamase. Nitumwena ngempasi kadima kutumena. Kama wila ngandongi za maseko. Bubeti boka fukuye mwini betamu wakatu wangako Bahubaiza mukutukula pasi takota mukembwa dise Mumona tuena yevo bana ya Ngana nidi akatumona munza Nkemba zikala yetu Donc c'est le balobi bino batu boyoka kate boyoka la batata na bino te bozolia na bango boza na bango mais boyeba ke mukolo mususu bakozala esute donc chanson oyo bande ko annoncer déjà départ à papa OK endo annoncer omona mulembi wila ngamase dizumwena ngempasi kadi makutumeto kama wila ngazindongi za maseko Bobeti boka fukuye mwe baote ya biso butu momo itoyo kate betamo wakatu wangako baubaiza mukutukola pasita kota bango bayaki po ba libérer biso bakota biso na bokonzi vraiment umona twena yevova na yao ngana ni dekatu mona munza ngende zikala yetu tozosolola na bango tozana na pasi mikolo ya tozana na pasi tozana na bango voilà Moni papa qui serait papa de lunga na bakenda ki. Voilà. Banonsaki biso de. Banonsaki biso na banzembo. Banzembo biso ya. Nyonso eyaka. Ovandika Éternel est mon berger, je ne manquerai de. Éternel est mon berger, je ne manquerai de. Ovandika fabrique ovandi na mesa biso bongote. Inspiration. Pas oyo ki banjelu ba oyemba. Ovandika pas oyo ka matoi banzembo. C'est comme ça. Donc vraiment papa voilà, fidèles internautes, balandi menga makimbango télévision, toko lembate ko lobana bino bo s'abonner na kati ya menga makimbango télévision, bo partager, bo commenter. Tozala ki bongo na kati ya spécial 8 juillet, pambate balobi mokonzi baleta kaye. Oyo biso zali ko sazali ko kumisa nzambe na biso. Yo ya mbinga ina ndako zapenga tamso monyo pamba kasi na miso ya nzambe zali na lokumu zali motu ya pambate moto musuka na papa Richard abeti musique na bango papa Richard zali ba bémol to nini okotaki biso wana za makambo wana za makambo likolo ya misika makasi donc voilà comme la biso na suka ya menga makimbango spécial animation spécial chant de gloire spécial chant fétiche de papa Diangenda Kontima Joseph je sais pas papa Richard ce qui a une autre chanson qui est dans le répertoire ou encore tu vois qu'on s'est séparé atana banzembo zani ngoy belé voilà eloka to sengi na bato nyoso bolanda biso OK vraiment soutien 100% Nabino baso bozali à travers monde. Vraiment. Songa misala na nzambe. Tango na pasi misala wana ne eko ganga. Voilà. Bana bame babo. Mono inzambi ya zola. Ikulutani nanga. Muvita zazo vavanza. Tatu ivangwa kiame Kalendi salu sundako Salulu salanga Ikina kilutanina Kalukadiyangako Lukasi zeno za santono Monosi ya lusisako Monosi ya lutanina Lubividila muna pasi
lutanina monosi ya lutanina salanga ikina ki lutanina ne mama baloba. Je crois que na cotation papa Montana papa Claude Montana photo ya Tongo original et si qu'on zoami tu es bien tu as un soutien à 100% na ba conseil na orientation bisika bozami ba mbote longo na bana makasi toujours pamba tata emoko ayebi tina papa Ilonga cotation za ngam na bino ngai na papa Richard je crois que je suis en train de la battre hein? Fidèles internautes. Vous comprenez? Flûtiste. Vraiment. Ah, sur ces points-là. Donc oh na osalo yo ozwano kapoza flûtiste ya balanga nzembo mindule mikoyemba maolikolo manjelu bako yembe lokolo. Je vais juste me rattraper. Ngai pe na pesi mbote pa ya mama Abigail dia toto ngwizani na mama Aisha ngwizani na mokili ya poto na pesi bino mbote na pesi pe bébé d'Erish mbote na bino nyonso famille ngwizani mobimba. Merci beaucoup maman Fallon na pesi ba mbote na mokili mobimba ba oyo na koyi ko citer nommément te bolimbisa ngai bozali ebele bokolanda kabiso ba très bonne fête ya 8 juillet tata molimo santu akoba na koyokela biso mawa po eta kitama wana eli ko na biso na benyo sto kosala kakasa limbisa biso pamba te yazali nzambe nde ozala ki bongo émission na bino na kati ya spécial 8 juillet ko kambamba na ngai maman Fallon tima abonnez-vous partagez commentez likez tozali ensemble et l'on va papa Luzaisu poto zo papa Luzaisu à répétition tango oyo ezali faut misala na kati ya likambo oyo na ko partager na ko commenter na ko s'abonner na ko panza sango oyo mosika pourquoi pas na ko soutenir na biso pe na ba manière o biso na bino to yebi on ko sala ka mosala oyo et salema pe et ya liboso na bino na ba condition nyonso papa Richard répertoire asuka pamba te j'ai confiance na ngam na bino to juki ata moké quoi pamba te j'ai un go donc on ça toi défilé déjà Messia enza ya onto kese noele tune zulu tulu noele noele oh noele oh noele kubetele mi kembo wingi we nako mankanda zinzinga tukembelela ntinu ozana noele noele oh wijiye na kembo wingi kubetele media bayuda haleluya kembo wingi kubetele media bayuda Alléluia, oh Noël, oh Noël, oh Noël, Kembele la Noël, Kembo wingi, oh Noël.